Posa nanga ezayo, doto nanga ezayo, nalingi yo na motema, sala nanga tina suka, tindelanga banjelu, fungola lola na yo. Parce que ma campagne est dans la partie de la vie, là où les mois bien pour nous d'abord parti de ouais, le parti va mal. Tous les banques qui étaient pour tout le monde, il faut $. Tout le monde a des on a des banques qui peuvent faire $, qui dit que tous les banques qui étaient partis de bien. Le parti va mal. Le parti va mal aux banques. Est-ce qu'au juste les années, de PS? Et ça, oh, égoïsme politique, oh, ils ont caractérisé Kabound na Kabouya, balingi basala, oh, oligarchie politique na katia IDPS. C'est-à-dire, comme ça, IDPS, l'ikelemba, bango balie, balingi ba combattant baliati. Comme ici, ba combattant ba brouette, ba memelaki bango ba brique, brouette et tikalibande pour l'amboula, bango balala na bambeto Alix. Et à part ça, va déborder. Si vous avez finga ba combattant qui baza bangwa. Mais le long a bengi presse pour na loba na batuke. Na moment otozo loba. Les combattants handicapés Boudjimi o Kabouya longola qui chemise pas bundisae. Azana ipekin. Pe ba combattant baza o ba bengi aux arrêts na pouvoir na biso moro. Tout ça commandité et pas Kabound na acolyte ne Kabouya. Heureusement, elle dit que elle n'a pas si bateau raison. Bateau bazar libanda ba parti si ba peuple juste au ba qui ba parti au yo yebi wana ke IDPS boza ba boza la petite moko ya nzala. Petite moko ya passe. Pourquoi rara na mikomuke bozi pouvoir beaucoup plus ko wela entre bino na bino. Que tozo wela ngote. Bateau Fatia pesa musala po basa la commission de gestion des ambitions ya ko pesa ba affectation na combattant. Bangonde balingi ba mela ba combattant. Ya onde otoka na lobi ke bango ba komisi de pes likelemba. Ba lie balingi ba tubaliate. Comment solo kena ba cabinet ya ba ministre. Okendo kuta batu. Oya yebi pas même fils nko gardien du temple mazo sa na cabinet membre ai de pes. A uti lola to azana. Otali mutumzo ana cabinet oyebi se yembela na ima parti. A yebite. Mazana cabinet ya ministre ai de pes. Kabouya le loi qui est plus loin qu'on soit vraiment bandimi église na bango ya Shekina. Pati na bango na misala na compte na biso bato a UDPS. Est-ce que la preuve est allée? La preuve est allée. La preuve est allée. Là même OK vous mon makebi oyo azamuta Shekina. Oyo azaboyo, oyo azamuta kwa. Mais nazo yebisa makambo azo sala yangwana. Ko finga ba combattant ke baza bambwa. Bato ba pesa makila na bango. Pour na combat oyo Kabouya zo finga ba combattant bo mutabongo atika na tête à parti il faut balongwa na place wana batiki la biso participe mais biso to les réseaux ba bon to moni air président avec pouvoir awa to landi na cabinet ya deuxième vice-président ya Assemblée nationale après un peu jamais Kabouya on a président infirmière ya UDPS mais na kati ya cabinet wana maman autour ko fa maman Janine Monique Kitoko, il n'y a pas de membre UDPS, une militante, tout le monde est bien à là, tout le monde peut mettre un bébé au bazaki, pourquoi nous sommes là? Est-ce que tout est non aussi UDPS est parti monnaie, tout le temps, ils ont englobé les bébés. Donc, attendez pas, vous avez 80 millions d'habitants, tout le monde est demi-parti beaucoup de choses. Est-ce que vous avez un pouvoir malamoko, vous avez mis ça là, malamoko, comment on peut faire comme ça? Tolingi bisonyo soto zwa misamba mote. Mais kota na biso batu ba oloba na oloba oyebi ke na INC kota na bango ba komango na tableau ke ba na besoin ba cuisinier ba maçon ba charpentier mais kota na biso pourquoi vous que noter comme leo otangela ngana nu lisolo ya maman Monique Kitoko que son âme repose en paix yo kan c'est ça un plaisir na kokota na bukonzi mutu akufi déjà yo asinge ça en plaisir les a des ordres IDPS bato ebele bayebi makambo ya liwa na tobokoloba to perda combattante moi si kitoko apesa beauté ne na combat yo kan c'est ça en plaisir
akoti pas servi parti na pouvoir à Koufi pe na cabinet nan to sauter pas joindre po ekoya koma makamisusu le premier ali na minute combat na biso surtout yanga fils mukoko eza po na ba congolais tout tous à la même pied d'égalité mama omoni bino la subotsuka ka na ba moamba na comme memo côté ya kimbaseke ya cimetière omona mama tanti neti yo aotambola makolongulu ala Kinshasa capitale na comme memo ka ba côté mobo ya ba tordel babanga moyo omoni mutu moma koksa âge à 40 ans atala TV na ndako na bango omoni batu to na ville batelema liboso ba boutique ba libanais batala ba TV wana pona bandako na bango ezati régime ana nde biso to bundisa ke batu tu bazala na o babengi point d'égalité mais toko linga to memango na niveau parti na biso te ke batu mo bazala ba spécial ba misusu bazala bangamba na ba yango nde nazo lancer message. La révolution baloba na science politique a souvent mangé ses fils. Révolution est là kabana nango. Mais cette révolution de l'UDPS ne va pas nous manger et qu'on y a bisoté. Nazo est le président de la République. l'UDPS est un cheval et même qui on a bukonzi. Ba négligea et le que même on a bukonzi. Yango ndoko matapo kende na 2023. Makambo kabuya na kabundo. Na sengi médiation ya baba kungwa kumwanza poti tengezo kokate soki ba continuer ko s'entêter nyonso ko sala mekozala na mutu na bango yo président parlement debout oyo olioza la président parlement debout ya idéologie yo comme président parlement debout ya ba cadre po ba kopesa musala ba pesa ko $100 ya ko matana parlement debout okumisa kabundu na kabu soki okomona vraiment jour en monde au Kosovo ba bengi visa na yo ya li felo dans la minute totolo banabino toza déterminé président de la République avec tout le respect tindela biso médiateur pour kimia et kota po oyebi de quoi nous sommes capables parce que batu oyo jamais ba kote la biso ba soda na permanence ozomona kende bazawana bazo se reprocher dans quelque chose na banda kuna bango batie ba soda mais biso to tambola sans soda po ba yebi eloko ba osala yo zo ba kezo senga médiateur baba kiungwa kumwanza mais tuibi ke baba kiungwana même si bazaka na lutte moko na président et le fait Etienne Tshisekedi mais bazaka na idéologie moko te ba kona ka parce que toyebi ba histoire wa babilulu ngi mtasa kusaka baluba baluba bakufa mwa guerre mwa sama ya muke siko yo benga mutu ata musuye moti leka kenda azaka na mutu te aya o moti ke ide biso ke na kupanzana alimbisa yo déjà po ya senga bolimbisi pas dai asenga bolimbisi na ba peuple kasayen asenga bolimbisi na ba peuple kasayen alobi Mobutu nda nduzaka en erreur on rappeler biso na peuple ouais auto sena avant la création ya rassemblement il a demandé pardon. C'est pour ça qu'il serait à Benda Pembeni Nae. Il a demandé pardon à Bilo Louane. C'est l'un des 13 parlementaires. Soro moni biso ba fils ngoto la tape ba kiteti to benda pe bandamwe pa ba kyungu to bakisi mwa doza Tshisekedi to bakisi ya Kibas. Ya onde sala biso ke lelo toza. Ba biso na ba fatine toza boye. Par exemple na biso za ba kyungu ba Kibasa Mali ba Tshisekedi. Eza ba kabundi te na ba kabuya. Kabuya na sasa la marche. Pas le banabatuke abandaka ko sala o balobi commerce ne ya ba carburant. Papa zongela boulot no commerce pour kokina ote kombo neza Kadhafi. Zongela boulot no wana o misana. Tikela biso parti na biso pour alire na bino ezane bozana miso kingakati ya créer des ordres na kati ya parti. Fils beaucoup pour mon qui par rapport à des autres ouais la peste qui va une raison que des peste en deuxième oui pour qui lobby mais to évite to moni ba forte pour que ba téléma qui va lobby mais to moni suite mais éviter ça par rapport na yango yo ko lo ba ni c'est en deuxième bateau ba peste qui yango eza
bande kwa IDPS ba Paul Tshilumbu ba Jacquemain Chabani ba Peter Kazadi na lingomba ya sauvons l'IDPS eza mabete bango baza bato ba droit mais biso na ba force du progrès to ba to politique boko mo na net eza na minute kimia eza ba benga cesser les faits eza ba guerre mo conventionnelle mo bato ba paiement to bendi na nous paiement to kota la bato ba na cacho mais ça peut barder à tout moment ça peut barder bango be ba combattant ya onde ba tie ba soldat banda kuna bango ça peut barder à tout moment si le président de la République a koti di kambote potokoti ke la bangote baya koyo ki sabiso soni biso to abato maboko pembe une année aux vice-président et assemblée aux iba chinois ba tongelo immeuble mbongo ngo zuna na Kingabwa mais avant d'appeler batam sur le tour national Kabilo ba loba député nani ngaza président mo ba voyage avec quel que tika ba voyage ni ya akenda ba voyage Afrique ndako minene okezo ba chinois mbongo azwa biso to abato maboko pembe etikali toke filmango etikali makambutu ba osala na toyebi yango toko panza IDPS tozolinga uto sauvango tozolinga to sauver IDPS pour lobi peuple amona ke bango mo batelemela ki mabe mais le tout kolanda Jean-Marc Kabou a fait ce message pour peuple na IDPS hypocrisie mais on dit nous kikimiati message apewa na kiungwaya na yemoko akomo luka pe bosangana mabeni yemo aza illégal kala nyoso apesa message apete point po moni yindeli akomo pesa message apete akende kuna ko sa musala wa o ya sacrifier parti likola poste moko ya vice président ya assemblée akende une pa mabunda akomo kokima mabunda kuna point akende kuna atika biso d'abord l'IDPS c'est un parti au Tshisekedi alobaki qui mise des fonctions et autorisé. Fatile comme président de la République, à Longwe, président de la BISO à IDPS. Pour la qui mise des fonctions. Il y a comme un vice-président de l'Assemblée. Pourquoi il continue à faire? Pour y a mafia ça dans le parti. Il y a des sabatoires. Ngonga yango. Tous a déterminé. Tous a déterminé. Bah on va que fond dans la justice, bah qu'on fond. Mais biso toi bah ta politique, bah ta terrain. Le coup là on va kateli biso mundelo to ya kota permanence te batie ba soda biso pe kota lupango Tshisekedi da 10e mairie bota makolote donc to comme vraiment ba lobby ba frontière Iran-Irak donc ndenge zana yo président parlement debout oyo loba biloba pour ba pesa $100 ya ko mata parlement debout total. On est avant de confisquer Coco, mesdames et messieurs, baladi à info sur lui, tout ça toujours, comme d'accord que nous sommes quand même, la question, c'est tout sur ces deux points, les hommes en politique, nous avons vu crise au talipé, donc on a vu sur UDPS, le parti cher, en tout cas qui n'a pas de option, c'est la présidence, c'est Alexis Tambou-Kamba. Le bac qui faut pas mon clair, la première à l'objet, le bac qui faut mon clair par rapport à diplomatie au président de la République, la diplomatie israélite. Alors, pas de mesure, le coup, à mettre le président à garde. Il y a tout ce qui est au président de au moins, il va tambour, moi, baza, tout le monde a gessé l'équipe, mais il va couper na maboko à battre. Ma père a un ambongo, baza nango. Normalement, il fallait bâtir quand on a un politique, on a des retraites. Alors, on a une masse d'années qui ont des retraites. Yo tambour, moi, oyebi batambo mwamba ko balikara ba manquer bango respect ba père o bombardana no avion oni to timbola dossier oyebi te ke bible loba ke mutu akobundisa Israël nzambe pa kobundisa yo za mutu sa au moins ba prime coup ya besoin sera mon mutu pe na yo ka bana no mi balé ba obi ces garçons dit des choses à notre père bino bana tambo mwamba ngana bino soto kuta na ville boko kangai boko zokati bako yo kila bino mawada bonga na mwana matete kota bedingwe bino bana tambwe mwamba bolo ba pe na kati ya restaurant ke sega ngana garçon papa na nazo ko ba bilobela continuer ko loba na mokonzi mboka bosana ke mokonzi mboka za personne sacrée to ko encercler bino de to encercler bino
bolata bilamba basi bo se couvrir pour bobi mbalo boko bimate oko kufa na tension âge nous a déjà avancé koluka mindondo te yo ya koloba Israël ana toya tobo ya makamna ba poto zwa libabe panzam baloba ngoso na jeunesse kuna que c'est lui qui combattra l'Israël nzamba ko combattre fatia zongisa de nzambe mboka na maboko nzambe binosko bozolinga agendo sala nini ba contrat na Palestine te ba père msu ba luka ba kufa maboko ba parlementaire de message pour la coronavirus ou de lobby ministre a message que 3-4 ils ont déjà dans message pour la coronavirus de roloba tout simplement na batu boyi totika négligence vaut mieux prévenir que guérir ba frontière na biso eza perméable tout ekokota na Congo maladie wana eza ba maladie mo importé mindele ba créer yango polobi basala bakisi batekela biso kaka biso tozala ba maladie na biso bakibeka basikama et consort na bambaso lelo bango baeli biso coronavirus yango nde toloba na batu ke bozalaka prudent na cadre ke so bomoni kamoko okobenga mpe na numéro na nga na FC docteur Eten oyo aza ministre ya santé plus 243 85 084 65 55 voilà numéro na nga moko garanti mais pour na makambo misusu na ebite makambo ya F bazali bana kombone karaba la sorcière alobane ga biloba lo ba propos na eza tout à fait neti ya mama ya bipupula moko donc ya zaneka mutumo ya tabiso tolobi o eza soleil ya olobeza nzete ata tolobi o eza la ligne ya olobeza mboloko donc ye bakotikala kondima biso te maintenant makambo o tout biso to oloba coronavirus to ça l'effort pour awe ko ya risquer ba bando sambela na banda kwa nzambe za temps de la fin OK zaka maladie mo rekole mais pour na ba mandataire na loba qui déjà makambo ba nomination aux familles politiques nga na boyango na boyi yango nde na boyaka bilongi ya kala na gouvernement bamende lelo bakoma ba chômeur akoma ne Sankara Fati sans nomination banoma ete na boyi makambo wana il faut bachango bakoma na tableau batie ba capacité muto akoya longi akomi mandataire makambo okende koponaka batu selon politique bochaka bango baya kokoma neti Balbert Yuma bayibaka mbongo mpona kofinancer PPRD makambo wana nga na boyango président osolola na Kabila sénateur à vie oyebise compétence esengaka ba découvrir yango na test mpona makambo wana elonga koluba po bakabuya bakotekela yango batu na bango oyo baza bayebi ima parti te bakoteka yango na kombo ya IDPS bakabuya bulu na bango yango wana donc ndenge ezala bodémissionne mpo bokoki te mosusu azongela kopi na ye ya pêcheur abandakala kuna na Kamina mosusu mpe azongela kopi ne ya Kikadafi carburant mpe na lufu okozwa yango te kaka donc botikela biso parti biso bapoliticien tosala tala na bosani tala kaka bato momema baescroka plus de 17 000 combattants $5 ya babrevet ke bazwa misala ti lelo bacombatant bazwa misala kote oyo bacarte baescroka parti ekovivre na baescroquerie boye te yango nde toyebi balongwa bazonga na base bato misusu badirige parti naza banki te mpona bomo naza banki te mais le 24 awa bazokende kokomemore 51e anniversaire ya mort ya président de la République le fait président Kasavu nayebite IDPS azalaki ya komemore baprésident misoto wana ndemo tomonaki ndeko Augustin Kabuya ayambaki mwana ya papa na biso Joseph Kasavu mpona yo par rapport ya wana bisala sala ya oyambe yazana mais basolaki pour que le 24 Kasavubu aza héros national ngaku naloba mambo yango abe héros national mukonga mpe na okufa na komi héros national bobakisi su date moko kuna naloba makambo wana abe héros national batiaka date moko bakomi la date des héros national mukolo yango bato ya Tshisekedi bakensele bato ya Lizenga bakeboye ya Kasavubu bakeboye même jour esili bakoya kosilisa badate na calendrier pango parce que aussi mpe bakotia héros national yo mpe mukolo okufa héros national de la presse non yo boyi
na manifestation wana. Na boy yango te mais trop de dates, trop de célébrations. Er mo pe yambuyaka peuple na mutu. Kasabu waze euro national oyo vraiment bane Congo pouvoir na biso et ko reconnaître yango. Mais kabuya boya ba récupération. Kasabu ala na parti ne moko nango abako. Ezali. Il fallait yenda kende pas abako kabenga ba. Oya komo boulele yenda. Parti présidentiel, parti étaté, aïeba makambo yo, et sengé la salle, et ça recrutement des membres, redynamisation, parti anti-kabisa la salle. Ouais, on a dans un banque qui ça au fingi na. Na message na ngai, bino ba fanatique beaucoup ma ko finganga. Mais ba o na pe simbote na ba o ba sepeli. Ba o pe na sepeli, ba sepelité. Na pe sinombo ke so bobo ya bobo na bino. Vérité et à Bokabouanité, les partis vont mal. Merci beaucoup. Merci. Osananga ezayo, dotonanga ezayo, nalingi yo na motema, zala nanga tinasuka, tindelanga